Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. Frère Richard Madeka, Congolais moko évolue à Kanakati Europe na musique religieuse ndeka boyebi lelo penza to yambia wa na masolo ya kini ya lelo avec Rebecca Bilendo Pukuta la servante de Dieu toko beta naye masolo ya Europe mena ndenge siko ya kini to yeba epe lisusu to yeba musala na ye évolue à ndenge nini sika penza azali kuna na Sheffield na Angleterre sika pia évolue à qui je dis déjà bonjour frère Richard. Bonjour, maman Rebecca. Bonne santé. Ah, santé déjà très bien. Tu as dit depuis un certain temps, tu as visite na yo, eza pour la promotion et la musique na yo, tu as géré les affaires privées na yo. Bon, on a parlé sur des affaires privées en plus, les affaires promotion et la musique. Les affaires privées et puis promotion et la musique. Mais quand on peut quoi bisabiso musique na yo. Na niveau tozali et comme nini parce que apparemment tozo yo kayote na kina waoye mais tozo sentir yote. Bon ça va pendant que ka moduler na kina so na ye singa kina préparer partir kuna question na ye awa na beta mais ce ko awa na ki juste pendant na banda promotion nango na c'est la promotion nango e bana yo mo lelo pe na lokina le kapena chaîne net tozabo. OK oye pour na promotion na yango. Olobi bien na niveau à poto ezarelo moko déjà préparé ozoya pour la promotion tout au début là tu avais bien dit oye pour la promotion oye pour na affaire privée mais banda oye déjà na kina on sali déjà ni à part émission na nga ya Rebecca ndingozole. Bon en tout cas à part émission parce que esinga kana sande émission kana yo nan donc ça émission tu mususu te sans question na passer pas na wote donc comme na sali pas na yo peut-être que prochainement dans le canal sala na batu mususu mais na bana ndibusu pa na yo mais prochainement boyebi ke bino bana poto na kina bozala na batan mikuse bon tant ezala ka mukuse par rapport ya congé ngozui tu vas plus au congé à une semaine ou ça une semaine soit plus au deux ou ça deux semaines na ça na quand ngo bien que tant ezala mukuse mais na yebi na osala. OK déjà aux contact peut-être on a ba ezali ba média na biso ya Congo pona ezali diffusion ya banzembo na yo et tout. Bon, normalement, je suis na RTNCD. Kuna moi promotion et ça m'a appelé kuna na marque na bango. En plus, na zalaki na antenne Ali Susu, mais pour le moment, ils ont stoppé mon quai. Pourquoi? Parce que dengue masoto sola qui est qui ne m'a pas monté. Bon, d'accord. Moi, je crois que vie absence na yo oye mais toujours sentir yote na ebité vision na yo ya musique uta awa na Congo to eyela yo kaka kuna na poto sikoza. Bon nga vision ya musique bandia na Congo na ba kuti nazali mwana muke kuna sikone na poto na qu'est-ce qu'on améliorer yango et comment ndenge et comme lelo o améliorer on a action nino sala qui travaille nino et sala qui au continuer na musala. Bon, quand on a un travail, ils ont belé koleka awa. Pourquoi? Parce que quand on a zaki awa orchestre, ils ont quitté, ils ont formé orchestre. Mais sans qu'il n'a tamo, que sans qu'il n'a tika, mais tant on a mis les bandes, on a évolué mingi na Zimbabwe, na Harare. Quand on a massé kato vandi na, ça qu'on ça, na passant déjà mon frère Blaise, n'tsako oaza kuna na États-Unis, il est banda qui na Esikamoko, puis na Simanangoto on a combiné na mboka na Londres, na Luton, na bandi ko travailler na ndekomoko Mike, na formé mon groupe kuna tant on a longwe Luton ndene ko kindesko na Sheffield pas été au travail pe na baninga mususu oyo na PCP sombote Gingwanzo papa fidèle donc bon on au travail na ba ko neskato sali. OK kuna sali déjà album moko mi balé mi ça tout donc en fait kuna sali déjà combien d'albums? Bon na Angleterre na ça déjà des albums donc troisième ils a déjà Mike na ça ko meka déjà ko sala pour Nambala Sima ezaka déjà prêt. Rendement ya musique na yo façon za ko évoluer na niveau ya Europe wana. Yo moko nano ko jija yango ndenge. Bon ngamo na jija yango ezali bien. Omoni musique to salaka et ateke il faut que 100 000 personnes ba yo kayo. Déjà tant 2 personnes ba yo ki yo bandimio, cela veut dire il y a déjà ça va. Oui, déjà ça va 2 personnes bakoyo kayo bandimio et puis tu acceptes que bon d'accord, j'ai fait de la bonne musique, moi-même j'accepte. Mais il faut que la musique on a dépenser non seulement énergie, non seulement marambebele mais mbongo pe bimi. Mais air des choses au vendre ezali DVD et tout, tu vois que moi revenu na yo ekozonga. Maintenant quand tu dis 2 personnes, c'est-à-dire 2 personnes quand yo kayo frère Chamani. Voilà, petit exemple, habitant 2 personnes ça veut dire parce que
bato kaka biso baza na bango ebele donc baza ebele okoyeba nombre na bango te mais baza ebele partout que bazali na bato bayebi nga mpe bato basolana mpe bayebi baza mpe ebele déjà so na bika na tanga bango baleki mingi on a bika tant déjà 2 personnes bayoki yo baza ebele. Il y a un internaute moko alandaka biso mingi une fois benganga bisanga Rebecca so yambi ba musicien surtout ba musicien na biso ba uta Europe ah mais quand on retourne la biso question oyo apparemment musique na Europe kune koma le roi shida ba congolais so moni ba masusu esimba to bibona mekano musique peut-être na musique na mboka na ngai surtout so za ba vision moyo yo ça le lo mo na mboko bina leka na musique pour son leki wana ba koyeba ngali sous de plus en plus mais quand on ko répondre dans la question est-ce que c'est vrai que musique ya ba congolais na niveau Europe koma le roi bon, tant on peut parler musique congolaise, musique musique congolaise, musique religieuse. Religieuse, bon ça va, merci. Tant on peut musique religieuse, musique qui a profité. Pourquoi? Parce que tout ça dans le cadre de l'évangélisation. Si on est dans le cadre de profit, peut-être donc à habiter oye azakosala. Parce que ngana ebi musique religieuse justement tout ça l'évangélisation. Voilà la première partie de l'émission. Ok, pour nous, évangélisation kaka. Évangélisation. En plus, tant que évangélisation na kati na yango eza makambo pe ebele. Tant mutu azo yoka azana iloko ni oye azo sika wana na évangélisation yomoko oyebi oza servadi donc oyebi ke évangélisation eza mambo ebele. Tant mutu azakuna mutema oyoza na quelque part pas na nga na joie conseil muso ba na quelque part pas na nga na joie consolation donc ils ont marqué wana. Oui, mais aussi ça l'évangélisation, c'est-à-dire que tu dois te préparer, il faudra aussi gagner beaucoup d'âmes. Parce que l'objectif de l'évangélisation, c'est de gagner des âmes. Parcours na yo, na musique na yo, na maramno sous ça là. Au ça là déjà nini na niveau Europe. Oh, pendant tikala gravé na mitu ya ba Congolo ba vivaka en Europe wana so ba frère Richard m'a dit quand même t'as gagné un peut-être un concert ne le qu'est-ce que tu as déjà fait na niveau Europe na musique na monde ya musique ka ndengwe. Ah bon ça va ce qui questionne na sepel nango makasi le ce qui olobi ki ono que tu gagner to na gagner bato ba ko zala pe ebele tant mususu de présence boye pe na bangote mais quelque part bazali oyo tango alandaki musique alandaki tango toujours beta basé belé non peut exemple moko lelo na comment ko travailler na bande ko na biso baganaye mais tu na musique to beta na groupe moko kombo na ngezali Sukus Revelation donc to beta en plein air ya mingi mais ça na bato za olandanga bazaki belé penza ngamoni be bangote sikoyo tango na koma na église baganaye o na travailler na ngo sikoyo eza na trois frères ne ba bangote balandanga kuna pe ba yebaka te un jour bakota église na kanenge bakabulaka ba leaflet bon bazwa leaflet tango baye bakutanga na kati ba yebaka pete tango na sisi koyemba boy tango sisi bavandi wabi bazoti na kaka frère cha sambelaka babi banda elonga atikalia pourquoi atikala parce que frère na yebi na landaka banzimbo ni bandaka pe na landaki déjà nandimi ko kotika pa bango lelo aza frère lesiko tozali aza zimbabwe mais à côté na côté ya baganaye naza na bande ko musupe oya biso ba congolais balanda siko et pas ipeka naza nzela ya musique donc izandengwana avant pena tuna nanga oyo na tuna ye banano titre et album na ya liboso zakani liboso zaki Jesu Makanaka elaki sini Jesu Makanaka elaki God is good nzamba malamu exam no nini exam no kwa shona ya mboka nini shona ezali munoko ya ba Zimbabwe na rare apparemment le rôle évolue mingi na batuana apparemment s'intéresse à mingi na bango ke na ezali babilo na biso moko ya Congo bon na kolobelo moko musique religieuse to musique eza sans frontières donc musique eza faut ba ko sangisa mboka nyo surtout comme ça ba ko se retrouver na kati ya musique en plus ceux qui oleki quelque part il faut oluka opposer Pierre Escang Bazali le ceux qui na ebani pe mingi na ebani à partir ya Jesu Makanaka donc mutunyo so eza batu mosoto
abenganga Jesu makana soki amuninga na nzela Jesu makana donc itikaka ndengwana. Pourquoi? Parce que ezana mwelo komoko oyo esepelisa bango bazwaka na kati bayoka na kati pe bamonaka na kati. OK. Et solidarité nini au beau vivaka nango. Quand je dis beau, je prends toi qui est avec nous ici et puis na artiste musicien mususu basali la Nzambe puis na niveau Europe kuna solidarité nini au beau vivaka nango na niveau Europe kuna. Bon, en tout cas, toza bien na ba obazaka bien. Toza bien na ba obaluka to kutana. Toza bien na ba obaluka to sangana parce que musique te ska bat bazali, ezana bat mususu ba yokanaka pe ba tambola ensemble pe ça bat mususu ba ezate ke ba inana ba yokana na bango me bazaka tant ko fanda esika moko te mais dans l'ensemble en tout cas toza très bien. Donc toza bien na bandeko autre kutana na bango ya Londres pour avoir na Sheffield. Na Sheffield on a déjà bien na ba onyo surtout ba misenyo so o toza na bango na Sheffield toza bango bien na Roderam toza bien. Roderam eza mboka moko ya biso pembe na Sheffield toza na bango bien. Manchester toza na bango bien na opesa frère nanga Hervé fika déjà mbote pour aibinga toza na très bien. Na Londres toza bien. Ba misenyo toza ko belé to so na bon pe toza pe na bango donc toza très bien kana loba. Bon, réponse na yo ezalaki nanu toza bien na bato balinga toza na bango bien et puis toza c'est que on sous-entend que boza pe mabe na bato yo balinga boza na mabe sko bato wana te ebite so to ko bango pe frère Richard. Bon, telebi so na bibongo en tout cas il faut bon parce que mukilninge ekilama makamni ekindaka mibale ekindaka na gauche ekindaka à droite malamu na mabe so mutu alingi bozala na boza na bien mais so mutu ndeti alinga te bosangana yo wa sangana comment ya on a dit que oui bato baluka to sangana bango to mbesika moko to yemba pe to sanganaka mais o pe balinga te bataka so neti musika biso pe to tsa mpe musika ezande ngwana. Mais na niveau ya poto kuna ba rando pe za mingi surtout entre vous les Congolais. Rando bongislan. Donc rando c'est-à-dire rancune voilà. Rancune na sens ni biso ba nzambe faut na rancune lisusu. Mais d'ailleurs, possible réponse awa na meki ko faire éclaircir les téléspectateurs na biso soit ba internet na biso bato balandra biso ngambo ya malamu eza ngambo ya mabeza et puis on réexpliquer biso pour baké mais le ronyo César na deux côtés ngambo malabu ngambo ya mabe ce qu'on a ngambo ya mabe wana ya on a lobi na niveau ya poto est-ce que ba rancunier chrétien pe bazali bon otala na monde nyonso rancune zanga te na monde nyonso rancune zanga ta pe c'est que bato bazali so rancune ezate c'est que bo tambola bien te et sengeli rancune za pour ba tambola bien moi na monde lelo soki bato bazana yo problème te ore ba pe ko tambola te mais so yebi ke mutu na azana problème nanga ore ba ko tambola très bien tu comprends. Est-ce que yo yebi bato balingaka ote na niveau ya poto kuna poto obeta masolo ya poto mais na niveau ya kin. Bon, balinganga te donc wana vraiment eza moi trop dire mais o balinganga te bazali pe belé pe na yebi bango mais ko tanga ba kombo na te parce que eza lokola na zokumisa bango basala suma mabe o bazali ko sala mais sengeli ke o balingaka ba konye ko linga o balingaka te bazalaka ndenge bazali. OK, eloko nini ozo penser ko sala pour la musique na yo et réussir franchement na habité son niveau à poto soki o évoluer ka bien na niveau qui en tout cas se retourner bela bato est-ce que oui frère Richard Madeka ils appellent na moi ba difficulté bato ba lo ba directement que oui parce que to yebi ba frère ebelé peut-être ba évoluer ka libanda mboka na kini pe ba sala ba succès na bango net frère na biso azo embela biso nzembo moko wa bon je vais prendre nzembo ani ko ya tout au long de l'émission avant la fin de l'émission et puis na ko rappeler yo na niveau qui en tout cas tout penza ba reconnaître rayote ba vision na yo eza nini par rapport à la musique na yo moko osala. Ah bon, un vision na ngezali que un jour sengeli pe na kini pe bat bae banga na zala pe reconnu nde baninga moso baza reconnu mais déjà tant on a zolo bomoni motunyo surtout azana quelque part utaka ndet na ebi na minute église nanga pa ina zalaka ko évoluer ba ebi ngai pe ba musique nanga pe ba yebi en plus na Congo eza munene yo ko statuer ka église na yo te église na yo eza na combien de personnes Congo eza na combien d'habitants frère Richard ana sala na moi analyse wa merci place na obongisi kitoko penza eloko nyonso to eza na sika moko ebandaka pe eza na sika esuka ndenge ebanda côté wana tango mbalo ko ya eyokani bien peut-être tango mususu yo moko ozonga so otunanga mendeni na okesko makasi boy to pesa no temps.
Ok, tu peux s'attendre à temps, mais vision hollandais, et au ça là que rapport au comme à niveau ya atteinte net au barrière au qui ça ma vision ana peut-être les téléspectateurs ou les internautes vont se reconnaître que ah ok Tolanda frère Richard m'a dit qu'un jour na masolo ya kin ya Rebecca alobi arabi solo au moroboé par rapport à vision na mais lelo ils a réalisé hein toboyi te que le ronyo c'est utaka et place c'est utaka et puis mataka yo ndesiko pour matisa musique na yo qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour Matsango, il y a Nzambe Yatia Loboko, parce que dans les Camerounais, c'est autosandé la musique chrétienne ou bien l'évangélisation, ce qui Nzambe Yatia Loboko n'a été pour au salam on peut que les bossos ils allaient passer, mais il y en a dit que tout peut s'attendre à temps pourquoi parce que Nzambe a à mettre à temps à circonstances. Abi na temps ou ça na yebana, puis na circonstances ni oyo Nzambe ko ça qui na yebana. C'est pour ça na bino dengbana. Que temps tout peut s'attendre na biso na temps donc Nzambe a yebitan on a kosala qui vraiment na yebana. C'est que en fait, je comprends bien. Message Nayo, je comprends bien votre réponse. Musique, pour évoluer, il faut Nzambe payer à Tchaloboko. Et ça fait les musiciens chrétiens mususu, alors ça n'est musique naïe, mais le boko Nzambe non est comme penza prêté pour et foulaye, mais yemoko a se prononcer déjà, c'est ça. Et yomoko ozana ngambo nini. Nzambe tie le boko to ozo zelana le boko Nzambe en entre-temps yomoko ozo pousse en musique na évoluer. Analyse toi-même. Nzambe azang sa kotia le beau côté na musala nae. Pour ceux qui Nzambe ataka le beau côté, peut-être mbere musu o aliboso et si la TP me batwe ba ibangate. Mais comme o aliboso et si la ba ibangado, cela veut dire le beau Nzambe ezali. Mais Nzambe tant awasala makambo nae, yemoko ayebi, le temps musu awapambola mutoza na gauche, il faut ngana zelana. C'est comme tourne ngai na osasu effort mon côté pourquoi parce que et comme na tawana Nzambe yebi ke tanga moto yango e koke singeli ayeba ne singeli ayokana partout. Ok, mais quand on peut dire biso et là on est une penzo bombeli peuple dédié na musique album na yo ezoya et tout. Bon, vraiment et loko na bombeli ba na Nzambe nyonso to ezali na maboko ya masia. Kuna na parler vraiment mingi natali na ba côté penza ebele penza na meko tala ndenge mokili ezo vivre na meko tala ndenge église ezali ko vivre na embi mingi na katiwana yango na kozala na titre nene na bi ezali na maboko masia na kati na maboko na masia donc kuna to kuta nyonso soki Nzambe asimbi yo na loboko na ye en tout cas vraiment eloko moko te oyo ya mabe ekoki ko komelo sans que Nzambe a intervenir na yango. C'est bien, mais tu as besoin de un message. Mokili ezo vivre ndenge nini, église pe ezo vivre ndenge nini selon analyse na yo. Ah, merci. Bon, mokili ezo vivre na mabe. Église ezo vivre na malamu peut vivre na mabe. Église lelo et marché bien mais et comme na moi ba lokuta mo na kati comme moi ba po mo na kati oyo ngai na oto bien très bien. Nanzela surtout ya ba prophétie, nanzela toujours ya maloba oyo tant mosusu eza contraire na obiso to za kozela to za na posa to yoka. Leko mona lokola ke ba so tai lelo atana kishasa ta na poto système ya kindoki ezo reni pena mingi so tali bana na poto pe kindoki zalara mais kindoki est partout soki mutu azaki ndoki na kishasa akekuna na poto azaka ndoki toujours akotika teta ngwa kekuna pe akuta pe baningane bazakuna awsangana bangoti ezandengwana donc kuna bazanga te bazaka oyo mbona mutu avandi bien na kata famille totali ba fazer atana kishasa bazebele yo oyebi baza mingi na poto pe bazakozala pourquoi parce que mutu moko azalaki tellement que mwana wana zai malamu te mama lobi ke mwana oyo azali ndoki balokani batie libanda ota ke mwana wana na mwakile keta mwana na avandi libanda pe mwana azasuko kokosala ata eloko moko te pourquoi parce que babengi azali na kindoki na ko penser sur bana wana na yemba kinzo moko sur la vie yangwana na mais ba makambango soki to landeli penza logique nango ya maramba lelo te bimi na époque na yo te bimi na époque na ngate bimi na époque na biso te eza maramba kala mabe wane bana déjà kala soki peut totali quelque part na Bible peut cause à la mentionner. Ouais, o salina na raison et banda kala bana lelo te époque na biso te époque na ngate et banda kala mais aussi longtemps que tango tozali wa tango to sala musala ngo ya Nzambe to sala évangélisation esengeli pas to lemba na koloba ngo tel point que bato ba sala makambo ezali malamu te bakoma sala makambo ezali malamu parce que Bible est parlé biso sur bolingo
lorsque tant bolingo ezakat na bisote ono to monaka ke mwana oyo azamabe totala eloko moko mwana nyonso oyo azovanda isika ya mbanda mana bango to ya mbanda pana bango baza toujours bana moko o bazaka bien te mais tandis que mwana mutu wana akendaka église omona mwana wana akenda église omona pasteur ayibango malamu mais pasteur tant aza kotala zo bake mwana oyo aza na mabe mwana oyo aza ndoki olieke ye en tant que pasteur ale ka sambele po mwana akoma malamu mais akoza mutali boso oyo kwa pona panza na isika wana yango na mekaki un peu ko kanisa pona bana ya nyonso to. Ok, bon, en général, message nini, faut baser là. Donc, quand je dis en général, ceux qui, peut-être, album, moi, on a 10 chansons à l'intérieur, mais message final, il y a album, et nini, pour souffler déjà, bandeko, bazolanda biso, parce que bazolanda a soif, on a besoin, à cause de l'album avec beaucoup de succès. Ah, bon, message clé, ezali, na maboko ya masia. Donc, na ribi sa bandeko, nyonso baza cause la album oyo. Nzambe soki osimbami na maboko na nzambe don yeba ete osimbami nesika o ezamala parce que mokili ko simba melemo e ko isayo mais nzambe soki asimbi o cela veut dire oza penza nesika o osimba malama yona so tel sabatu ke bazela o ezali na maboko na masia esengeli biso atanki ba chrétien to loka ke nzamba simba biso oleki ba simba biso. OK. Particularité ya musique na yo oyo sala eza nini parce que jour par jour musique ezobotama na ba oyo nzamba zotia loboko na ba oyo nzamba zotia loboko nanu te baza kaka ko bima se ko bima et puis tozoyeba te en fait monde ngo to gérer bango nyonso wana ndenge nini mais eza ba misusu pe ba misala à partir ya ba particularité moko boye ke ngambe na diriger musique na nga na ligne moko boye ba to faut ba reconnaître nga à partir ya ligne moko boye ya musique yo particularité ya musique au salaka eza nini exactement. Ah, na sepeli mingi na question na yo donc tant na kwa kozonga na ndenge olobio yo donc particularité na ngai na musique na donc ezake ko kamatana ko présenter na kombo ya Nzambe kombo ya Yesu liboso après ça oyo ko ya lokola texte oyo lokola musique et oza sima. Pourquoi? Parce que les autres qui te disent que na yena na la musique à point kamoko so na musique pour na boy et ozala moi vraiment na comment dirais-je to développer en mingi koleka mais na mukuse na hôtel c'est que non donc particularité na ya musique donc ezali ke ko tombola kombo ya Seigneur. Donc particularité na yo ezali mingi ko tombola kombo ya Seigneur na ndenge penza ya musique ko sala mingi adoration to kendra plus na ba louange mon penzo beti na penza peut-être gospel chez frère to beta mo gospel du genre donc bon en tout cas pas na sangisaka na linga nyonso parce que bon au moins la musique tant que ba gospel tant que le bi adoration tant que le bi louange musique est vaste hein na musique ya tant mususu eza na musique ya ba réception ezali ke ma Rebecca yo fa no biso to yewa donc to yembela ka Nzambe po to me kopeso kimia to pesi exemple mo boye Saul azaki na problème azaki na ba cauchemar blablabla sengaki ke David ayako yemba c'est ton David ayembaki ako sala adoration place wana ayaki wembele musique o ezalaki e ya ko consoler mutu e ya ko zongisa mutu akoma malamu mais na salaka adoration na salaka ngo na salaka louange na salaka ngo pe sorte no surtout na mikaro chitons déjà petit à petit na émission na biso ya lelo en tout cas merci d'abord parce que to yamba kiyo na ezali masolo ya Kinshasa mais to beti penza plus masolo ya Europe et ya musique ndenge evolua libanda mboka et là je profite aussi pour cette occasion de dire un grand merci na bandeko nyonso ba soutenaka Info 16 donc Info 16 c'est votre site votre chaîne YouTube donc tapez seulement Info 16 partout vous êtes na téléphone na yo Android smartphone je ne sais pas moi quoi donc tapez kaka Info 16 na niveau à YouTube et puis abonnez-vous ceux qui n'ont s'abonné nous sommes là pour na koyamba yo et puis tu seras toujours informé na ba nouvelle nyos les kaka a na niveau ya kin parce que babi masolo ya kin et betara masolo nyos les kaka na kin et aussi merci na maître Nelly Mwinga yepenza a soutenir un peu biso wa bien kazani a na kin mais de temps azana Congo
mais na kinité, donc de temps en temps, à soutenir Rabiso. Naïbité frère Richard Madeka, comme je viens de le dire, nous chitons petit à petit avec notre entretien d'aujourd'hui plutôt. Message nini, bana ya poto bako retenir par rapport à musique qui a frère Richard Madeka. Et la musique, moko eza une aperçu et bimi toyoki et leki. Teza la musique moko kosala ngo mutayoki pe vanda kati na yende to to yemba banzemba ba frère Patricia kala. Le ti le to yemba ngo kaka. Bon, en tout cas, au moins souhait à mission nyonso, to souhait mo yembi nyonso linga nzembo na yembama, nzembo na eyokama. En plus c'est ba to vanda na yango. Parce que musique religieuse eza musique oyo ezo consoler mes thèmes. Et puis ça batu kimia tant musu ungaye kozanga ozane kamuka makasi mais tant ozaye koyoka musique ya nzambe de siko zalimba mo mutema na we kitu zana pour mon problème PC donc pour ça il zapama que donc musique esengeli yokana pe ça la continuelle bien na libela. Ok, merci beaucoup. Là, je vais rappeler à nos internautes parce que il y avait un nom d'un musicien que je cherchais, Chapa Kinga, c'est le frère Odit Kabangu. Oh, voilà. Donc, Monique a évolué, Libanda Mboka, mais à niveau kin awa nanya oyo kanzembo na été. Donc, mutunyo surtout banzembo ayebi bilo moya bokondi mutasala 32 ans à pouvoir à rater, vous connaissez ceux qui a pembe, kobimate, voilà. Ce sont des chansons oyo et yo kanara ming ming. Là, c'était juste pour nous rappeler les téléspectateurs, il y a même de musiciens chrétiens. On va évoluer à niveau poto. Ako ya ne pe na niveau kinti. A seule musique na ekuna matindi ata ba DVD awa. Mais ils ont un impact. Donc c'est juste tant ya nzambika de frère Richard Alobi. Et je ne sais pas, vous avez quelques dédicaces là, ça ne va pas manquer hein, je crois. Yeah, mais avant na pe ça dédicace pas à bateau. Na zongeli muke hôtel si frère Odikabang, frère Odikabang abandi na potote. Odika banga bandia wa soki oyebi nzembo moko mais yopo bandi yopo banda awa yes ngapela banda awa mais siko tonga na bandaki awa nazalo kola ete ye tonga bandaki ayibana en plus tonga na bandaki odika bonga na ebakete odika bonga na ebi nga na libanda déjà menoki azaki awa na osi pa pena nzembo ne mingi nini osala kete Yesu polelo nazala na bomoi donc ayibana ki déjà. Merci. Bon, débat est déjà clôturé parce que yopo bandaki awa, yopo keko évolue kuna, ozongi pena si boye na Congo, to yambio ezaka ndenge ga yepe abandaki awa, ake kuna ya mo akoya na yepa sala ba promotion na ndenge yopo ye, c'est ça non? Ah, merci. Ok, quelques dédicaces. Ouais, na bo sanité donc na linko pesa bande ko na biso nyoso basa libanda bambote na pesi frère Blaise Ntsaku na États-Unis. Na pesi mbote na pesi frère Madeka Mobimba oeza na Kishasa pesa na libanda frère Guy Ngwanzo na Sheffield frère Feli Kasongo na Sheffield ba pasteur nyonso Sheffield pe a Roderam bon on surtout na pesi bango mbote pe na leko pesa muninga na nga moko azana Canada frère Henri Londola lelo comme évangéliste Henri Londola na pesi ba mbote belé na leko pesa Guilain Madeka na Canada pesio mbote mingi na ko pesa mais kombo ekei mais peut-être ekoyam na ko pesa bande kono surtout bazana kati na l'église na ngai kuna na Jefan na pesa bino mbote o bazali na kati na Adonai international na pesa bino surtout mbote eska ono su bazali na pesa bino nyonso mbote balingana na balingana te bino surtout na pesa bino mbote abino yangwana. Ah frère, mais la bambote na to tika lo kata komba frère Mike te, komba frère te te bito so bo collaborer te to ndenge nini. Ka ba frère otangi ala. Bon, otangi ba frère to moni ba frère to yoki mais ce sont de je sais pas des chantres ou ba frère kaka apparemment so ba yembe la nzambe le roi yo c'est que to yoka bango pété non ba yokanité. Bon, bayokana na bango. Le bande yonde ozakala tango ka bango me bayokana ka frère Henri Londola yokana. Omoni pena na Congo ko frère Richard Madeka. Soko salut musique na yo. Ceux qui penza musique wana penza ki tan na yango. Attends voix na yo ya pambe ko yokana na kombo. Bon, eza pe bongo eza ça va. Bino bozo évoluer ana Kishasa biso évoluer libanda to yokana rapé. Tango bato bazakuna bayoki tant peu baza koto bayoki mais na kokola nyonso tuté keno kaka nyonso ne bape na ozana partie na bape na ozana partie o na koyeba te vous comprenez.
Merci beaucoup. Je fais beaucoup de bisous à ma famille chérie avec Jolina Tamboué, tonton Baza, donc Victor Baza, avec Blondine entre guillemets Baza. Toujours ma famille au niveau des États-Unis d'Amérique, le frère Clovis y est là, donc notre grand frère propre de longue date. Bisous à vous, grand frère Clovis y est là, et il y a toute la famille là, Kuna Libanda Mboka, Boza Pinza et Belé. Na niveau Europe, vous êtes aussi nombreux. Là, je vois la famille Info 16, na niveau Europe. Je vois des Zoé qui a mis. Je vois beaucoup de personnes au bazar toujours pour Rolanda Bisso. Et na niveau Kin, n'en parlons même pas. Mais ce que je veux dire seulement, abonnez-vous parce que tous en a besoin. Il y a Oezali présence na bino na site na biso. Et au ça la biso vrai bien quand on est au message na koebisa bino. Si tu es bimarqué zaka moi na mki, si que qualité, to coli. Moi na sera coli hein, bon continuer toujours ko lande la suivi na ye de peur que un jour azabe babunganzela donc bino suivi na biso eza bino ndeso bo s'abonner et sunga ke tokola donc un grand merci à l'équipe de l'info celle là je vois tonton Mwinga Mobile sérieux Makasi, je vois FC Image qui était derrière la caméra, Aaron Lubamba, David Mobele, je vois Bosco, je vois Tadé de Liège, voilà les équipes Info 16 et à moi-même Rebecca Bilendo Pukuta, la servante de Dieu. Je vous fais des gros bisous prochainement. Botsala Info 16, Botsala Info 16, Botsala Info 16, Site Evan Omboka.